Ma mission TV, le miroir du monde. Ndé na salle accident par train, le boko katani 6 places et puis le kolebukani jusqu'alors na salle 8 ans dans bête hôpital. Oui, bon on a 6 places na Kinshasa. Et puis général a salle la démarche de manière que mbongo ezonga et landanga na kamina base et simba kité. Ti lelo mbongo nanga ekochi na banque, mbongo 8 ans ekochi na banque. Et puis banque yango eza ra banque eza face na hôtel de ville. Et puis na commune niveau banque ba agent ya banque ba bisinga que eza na mutu mususu abanda ozwa déjà mbongo na sima ba kanisi que peut-être na kufa malembe mais ba traiter ba soya katenga moko na komo sala pansement na kata bilamba na sala ngo pansement na place ba compresse ba bloc ba instrument hôpital na zoka bilamba na kati bilamba na sala ngo pansement ngai moko ndenge depuis demain pe banda landela eza toujours là solution eza tête libende zo déranger na mambet na libende zo déranger na lokolo chaque jour douleur na zola la pongité et puis ndenge na vandi bona zo ka douleur makasi bazo sanga pansement te papa nzamba batelenga pendant 8 ans na zoka mbongo te prime te et puis visiteur te mais par la grâce de Dieu j'ai vu grande sœur nanga Marie avant na venir chai na kingabwa exam na limité ayebi koza na situation bayebi ke na za na situation mais grande sœur vraiment azana ba nebele et puis possibilité manière à supporter nga ezati. Ma mission TV, le miroir du monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Ma Mission TV. Vous êtes là nombreux de par le monde à nous suivre à travers nos différents programmes bah émission au Ma Mission TV et propose à Bino mais tu que notre rendez-vous est Bino et puis devoir d'habitude informer Bino mais information certes reste dominée par la politique marche ou pas entérinement ou pas il y a Ronsard Malonda loi Minakou ou pas grève de médecins ou pas donc audit sur la gestion de fonds alloués à la réponse contre la Covid, plein de sujets d'actualité qui demandent à ce que nous puissions toujours être là pour vous informer quant à ces malinformations. C'est aussi le social des Congolais, les quotidiens. Il y a Congolais, des Congolais vivant à Mikolonioso, des Congolais ça le rapport que Azwa moi et l'oko relais, Azwa moi et l'oko et Yakomela, Azwa comment nourrir sa famille, se vêtir, fout à loyer na fin du mois, courant maï, makambunyo soana, yango na pe information oyo congolais ou partout dans le monde lingarape bayeba. Donc cela veut dire que au courant il y a marche ya mboka du jour le jour n'habitant mola tambola nabiso parce que nous avons toujours cette mission là de fouiller, de fouiner pour vous ce qui se passe à travers la ville province de Kinshasa, si pas ou dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, narotambola nabiso tokutana na mutu moko lisolo na ye etushaki biso makasi etushaki mutema na biso makasi tozangaki moyen ya kosalisa par rapport ya baposa oyo azaki nango matomi lobeli nzamba pesa biso pe likabo ngo ezani eza ya kotelema liboso na bino pour que to pesa bino ba message o etali batu tozalako la pont entre la situation et la prise de décision. Raison pour laquelle Tobi, à travers micro nabiso, à travers caméra nabiso, à travers ma mission, où ils ont aujourd'hui plus de 100 000 abonnés, Tomeka ko talisa, si pas bandeko ya mutema malamu, mais aussi et principalement ba décideur ya mboka. Tokutena ndeko moko aza militaire de son état, aza caporal, comme on est caporal tutu. À survivre situation moko oeza autre souhaité na mututé mais to boy to tcha ba commentaire sur yango pourquoi parce que ye moko alobaki to koza l'interprète ya makambo oyo ya vie na été mais plutôt to pesa occasion à travers micro ya ma mission to pesa occasion ya ko s'exprimer pour que azwa paix aussi solution na makambo etali bomo ina tola depuis tozonga pona conclure. Ndeko tomoni awa est-ce que okoki ko se présenter auprès à bateau bazota la biso partout dans le monde? Oui,
Kombo na ngai tutunga ya Israël. Naza soldat depuis 2008. Naza formé na Kamina base na province ya Katanga. Kosala musala misusu ya vocation, misusu ya par circonstance ne memi muta sala musala moko quelconque. Eloko nini epusaki yo poto beta mwa lisolo oyo yo. Eloko nini epusaki yo okota musala oyo ya kisoda. Bon, avant na kota musala soda na bengama papa nzambe abenga ngai. Papa nzambe abenga ngai ndenge abenga Moïse amona moto nga na mona mwinda. Et puis papa nzambe prometanga lumière na vie civile avant na kota musala soda. Et puis papa nzambe asala kati na ngai. Papa nzambe pesinga don na solola na banyama nyonso. Et puis na mona randoki na moi. Naza rempli na Saint-Esprit quand ndenge na vandi boy. Donc mutu nyonso oza ndoki. Donc misu na soka na tali mutu boy na yeba soki aza ndoki na mona randoki na moi. Kombo na nga mususu bonganga na nzambe. Papa nzambe asala kati na mais na sale 8 ans en hôpital na base Kamina. So comment la situation ngali na yeba elo nini esali que okota musala kisoda. Bon, et là, c'est que nous avons soda et sa volonté. Pourquoi nous avons baninga ou bakota avant en tenue militaire bando c'est pourquoi on a préféré qu'il n'a comme militaire. Comme militaire pour nous recevoir la mboka na Congo. Ok, oui, na ça l'école et puis nandima qui ko fait l'école. On dit que ko fait la école, mais tu éviter le loyo au côté depuis 2008. Tu as une situation aux anangos, ce qui est déjà combien de temps, mais au commis la situation où ndengeni banda ki ndengeni. Bon, na bima na Kinshasa en 2011 na aux Akinois. Bon, na botem na province Équateur na koli na rate Kinshasa. Mais na bima na Kinshasa en 2011 na regagné unité na niveau Katanga na Kamina base. Kokoma na destination kana na destination ndé na salle accident par train le boko katani 6 places et puis le kolebukani jusqu'alors na salle 8 ans na bête hôpital 8 ans na bête hôpital wana na Kamina ou bien à na Kinshasa. OK 8 ans na Kamina après ndé ba transférant à on a commis na 10e mois 2019 depuis ozongi awa na Kinshasa. Est-ce que naloba kutu l'état te naloba armée o abiso o yondi maki s'engager pour que o bundela ekolo boza ko s'entretenir na bango ndengeni prise en charge des ndengeni bazozo en charge par rapport à situation o yo komi na pas mato lobi que na ko kende na yo pour rejoindre base nde siko saki accident. Est-ce que depuis yo zongi awa bazozo yo en charge comme il se doit? Non, bazozo en charge était. Pourquoi depuis la salle accident à Kamina base 8 ans en bête hôpital mbongo ebanda bima 6 place à na Kinshasa. Siko ba konza sale démarche donc solde na yo banda bima mbongo na salaire banda bima na Kinshasa. Oui, mbongo na ebanda bima 6 place na Kinshasa. Et puis général a sala nga démarche de manière que mbongo ezonga landanga na Kamina base et simba kité. Ti lelo mbongo na nga ekochi na banque mbongo 8 ans ekochi na banque. Et puis banque yango eza rang banque eza face na hôtel de ville. Et puis na commune niveau banque ba agent ya banque ba yebisinga que eza na mutu mususu abanda ozwa déjà mbongo na sima ba kanisi que peut-être na kufa malembe. Toloba pendant que yo vandi 8 ans na hôpital na Kamina. Mbongo na ebimaka na banque na Kinshasa. Na rao banque otangi kombo. Mutu mususu wa usurpa identité na yo akenda kozwa mbongo na banque. OK. Lisole za bongo? Oui, c'est ça. Continue. OK. Mutu mususu comment zambongo na ana sima ba raisonner que peut-être na kufa déjà na mbete hôpital na 8 ans on a ça na hôpital. Alors mutu mususu ba comment zambongo na ana sima. Alors er na kina kuchi ba ta banque ba moni présence na ngai après ba bi ba ndenge to moni en personne comme ça zano moi moko alors mutu na soki aye to ko arrêter depuis janvier il y a 2020 depuis janvier ba yebisana ke non soki mutu na aye ba ko arrêter mais nazo déclarer mbongo na 8 ans pourquoi na hôpital bazo soigner ngai te et puis mbeto akolalela eza te oza na hôpital ni naza na hôpital Bobila ya Kankokolo. mais kuna ba prise en charge pas bato o mapinga eza ya ofele na bandi. Non, pansement problème na ngai eza makasi eza problème na pansement il a fallu ba na soigner ngai libende po ba changa libende na kati ya likolo mais ba traiter ba soigner kate nga moko na komo sala pansement na kata ka bilamba na sala ngo pansement na place ya ba compresse ba
ba bloc ba instrument hôpital nazoka bilamba na kati bilamba na tsala na pansement ngai moko na mise soya kangai moko ça fait déjà 3 mois mais libende zana na kati ya likolo. Donc na hôpital o ezali olobi hôpital référence ya mama Bobila o ya Kan Kokolo et si ka o esengeli ba militaire bazwa soin ba abandonnant donc ba soins journaliers na yo ozorate yo moko se prendre en charge. Oui, c'est ça. Premièrement, er na koma ki ba yambinga na premièrement bien ba bandi ko soyenga chaque jour bazoya ko soyenga bazotinda ba infirmier bazoya ko sanga pansement après quelques mois 2-3 mois après na moni ke ba abandonner nga chilelo bazo soyenga été ça fait même 3 à 4 mois bazo soyenga souti. Et bon démarche nini yo sali yo moko pour que o atteindre ba konzi ba meka kozwa solution na problème wa yo. Bon démarche ezaki na komisa ki dossier na na niveau de MIAP na komisi dossier na niveau de MIAP que ba landela bon de MIAP ezolande la banque pour ba pesa mbongo mais ndenge de MIAP depuis de MIAP banda landela eza toujours là solution eza tête libende zo déranger na mambet na libende zo déranger na lokolo chaque jour douleur nazola la pongité et puis ndenge na vandi bo nazoka douleur makasi bazo sanga pansement te donc de MIAP eza là ezolande makamama lembe makasi mais mbongo na 8 ans eza na niveau banque rang banque ya ville. Bandeko bino mo bozolanda eza mwa pasi biso toza bapanzi sango na ba dossier boye tokoki kotia ba commentaire te parce que déontologie na biso et permettre biso te toza la partisan ma étant que humain le côté humanisme ya mutu nous pousse toujours à avoir un cœur penchant devant ba situation ya boye o eza ndeko na biso totunaki olobaki kombona ni soso Tutunganya Israël na armoza na peteni bon naza sepel lobini pour na bateau ba yebite caporal tutu oto vandi na awa expliquer biso vi na yeso to koki ko récapituler depuis 2008 à côté armée ça fait 8 ans que azana situation oyo et pendant ces 8 ans en question mbongo na yebi marame muto mususu azora yango asali ba démarche auprès ya ba autorité ya armée pour que ba restituer 8 ans na ye ya mbongo jusque là lettre morte. Au-delà de tout ça azali na kati ya hôpital oyo eza censé kozwa et en charge par rapport à ba soins de santé mais malheureusement ezo sali mabo et singélité mais s'il faudra qu'on s'adresser na olobate na batamité malamu mais na ba autorité ya mboka parce que bazana devoir wana ya ko entretenir yo devoir wana ya kozwa en charge okoloba na bango ne bon na sengi kana bakonza mboka bayokelanga mawa pourquoi na sali 8 ans ceux qui papa nzambe alingaki te pe asala nga grâce lelo na zana bomo itembe na kufi alors na sengi na bakonza mboka basala nga intervention balandelanga soin na ngai pona komi otambola par-ci par là kokende koluka mais santé eza bien te libende eza na kati ya lokolo na komi omata na vélo par force ka mpona luka manière de vivre et puis na plusieurs mois ndenge bazosoyenga te pi ezobima tofina ezobima na kati ya likolo chaque mois donc chaque jour pi ezobima na kati ya lokolo mais par la grâce de Dieu c'est pourquoi je vis. Formule on a lingango va mingi te mais yende mutabimisi on a monoko na eza rolobake no bakonzi bayokelanga mawa toza na tante rosenga bakonzi bayokela biso mawa bakonzi ya mboka oyo il faut bazwa charge na bango il faut baza responsable devant ba engagement na bango bazana pour la population bazana pour na bato oyo mboka oyo tozo partager ensemble lika muke bayokela biso ma onde ba mbongo na bango ya pocho bakabela bato waneza pasi mingi ngai na loba beaucoup plus que non ba autorité ya mboka bota la situation oyo et puis beau venir je dirais pas en aide mais bozo ba responsabilité na bino na maboko po boye to continuer ti wapi et sika to kuti yo caporal tutu et sika oyo kuti po biso nde to yo rejoindre yo ozo sala réellement nini na esika to kuti bon esika bokuti ngai na vandaki ko pema pourquoi na lingaki na kina niveau ya demiap na kina niveau de map de manière que basalanga suite balandela mbongo na ngai bima alors na vandaki na zoma mpepe mke pourquoi na tambo na vélo na ba douleur soki na tambo mke na vandi na malili na pemi c'est pourquoi na vandi esika beaucoup chingai mais
N'encourager basala nzambe, n'encourager ba pasteur, ba continuer toujours au sambe là. Pourquoi? Papa Nzamba batelenga pendant 8 ans à Zwakambongo, te prime te et puis visiteur te, mais par la grâce de Dieu je vis. Et puis Papa Nzamba pesinga dans l'école mbet hôpital. Na minute on a comme romona ndoki na moi. Donc mutunyo so zandoki, ce qu'on a tali mutu bona yeba so zandoki Papa Nzamba salaka. Et puis pesinga grâce et puis don ya romona ndoki na moi. Alors na remercie mingi Papa Nzamba nenga bateli pe mananga ti lelo na za na bomoi. Et puis pesinga don ya romona ndoki na moi. Et puis atali singa bandoki ko banda première génération Adam tina ba bébé o bazobota malelo ngai mutu nyonso mokili oyo na kotala yeka na misu ki azandoki mba moko na oyeba. Alors na komisi kolo Yesu, grâce à Jésus c'est pourquoi je vis. Au-delà il y a situation oyo ekomeli ndeko tutu to moni que non à travers parcours oyo aleki Nzambe soit se révélé na epona opesa elikabo mususu eza eloko ya robetela Nzambe maboko. Mais caporal tutu au-delà ya armée auto senga keno bazwa en charge pour ministre de défense azotala biso bakonzi arma pinga bazotala ba général Mbala bazotala bango batu baza ko encadrer armée oyo. Caporal tutu ozana famille te. Si place ça na za na famille na commune limitée na Kingabwa Izam avenue Chai. Grande sœur na Marie avant na avenue Chai na Kingabwa Izam na limité. Bayebi koza na situation. Bayebi ke na za na situation mais grande sœur vraiment azana ba nebele puis possibilité manière à supporter nga ezati mais bayebi ke oza na situation mais soki lelo oyo bato il faut bazwa ba responsabilité na bango bazongi na ba responsabilité na bango pour que ba traiter enfin ko koma malamu eza pasi ya kolobango limbisanga na loba mais liboko ya gauche eza lisusu te likolo etikali na pasi na mwa santé ezotungisa mais soki Nzamba songi makoki emonani ba traiter yo ozongi mwa nzoto makasi eloko nini oyo yozobongisa po salela lisusu mboka na yo. Bon, pour nous, on a 5 ans de basungangai, batina na niveau pays étranger, na kende rozassin, na niveau pays étranger. Bakonzi basali sanga batina na pays étranger, pourquoi partir pays étranger na rosa changement. Pourquoi na moni baninga na mususu na kati hôpital et puis na kakokolo, o ba uchi pays étranger nde bazui changement et puis ba comme otambola. Mais na sali 8 ans na tambola raté à partir pays étranger na rosa changement et puis dans ma vie, je suis Papa Nzambe et puis je participer aussi dans les services militaires comme appel. Et puis, les sangagnons sont les soldats ou les sengeling, ils sont blessés, tous à participer. Merci beaucoup, Caporal Tutu Nabandi, au lobby Nyonso, au répondre à Mituna ou na posé, à moins que Ozana et Loko Moura Souka ou Kohi Kobakisa pour que to Kabolana. Ok, merci, je remercie Bande Koyons, au Balandi Biso na journal lelo. Alors pour nanga na sengi na bakonzi mboka bakonzi bazolanda ngai bayo kelanga mawa na sale 8 ans na mbet hôpital batinda ngai na pays étranger na kende rozwa soin bakonzi bayo kelanga mawa batinda ngai na pays étranger na kende rozwa soin. Pourquoi na sale 8 ans na souffrir trop jusqu'à aujourd'hui nazomi se soin ngai moko nazo sa pansement ngai moko. Alors na sengi na bakonzi bayo kelanga mawa na remercier pe bande konanga ba journaliste o bayambinga na journal lelo et puis na komisi kolo Yesu mobateli apema amen. Ndeko Tutu, merci beaucoup. Nabansi bolandi na biso elongo na éviter soki photo tia ba commentaire si photo commenter sur ba image auto mona eza vraiment pas si bino mo bomoni situation azanango mawa bomoni vélo avant de ndenge déjà rouillé aza déjà na pasi na nzoto passe ko bakisa malso par rapport à ba conditions oiseau vivre nango. Nous interpellons les autorités du pays, ministre de la Défense, oyo ba soda oyo baza na kati ya juridiction na ye ameka kosala quelque chose to ebi que no ba association belé s'est créé ba association ya bana ba militaire ba député et belé oyo bazozwa moi élan wana ya ko défendre situation oyo conditions oyo ya ba militaire bazo vivre nango ma jusque là tout le monde a vraiment
résultat concret sur le terrain te bana basoda bayebi makambo ndenge etambolaka basituation ezali na différents camps ndenge bato bazovivre basituation ya baveuve ya bamilitaire condition ni baza nango peine nini bazara nango mpona kozwa mwa ndambo ya mbongo ya moki oyo l'état abongisa mpona mibali na bango bakufa basalela drapeau ya mboka situation ya baorphelin oyo baza misusu lelo na bakamp militaire lelo ekoma ndako moko cohabitation tanso 4 familles na kati bazo vivre na promiscuité bazo vivre na situation moko oyo eza déplorable tokosa tour à bakamp nyonso pour ne pas citer bakamp yango ndenge ezali de peur que baya ko indexer biso na de quoi que ce soit toyebi ba situation ya logement tu as une situation de soins de santé militaire, tu as une situation d'éducation orphelin militaire. Mais prochainement, par rapport à l'élan où il y a un sujet où tu peux attendre l'autorité, tu peux son des cloches na bango, tu peux approcher l'organisation, le mouvement nyonso oyo et s'occupaka na bien-être, surtout il y a des veuves na orphelins militaires, bameka koyebisa biso ba démarche basala ka situation za ndenge ni ba autorité pe mboka notamment na beta c'était na ministre ya défense ministre aussi intérieur parce que y a talipé côté ya la police ba mécanisme nini bazozo pour que ba garantir situation ya batouana parce que aujourd'hui l'armée n'inspire plus la jeunesse que muto abiva no bonga si classe nazo ke armée. Et comme il beaucoup plus, mutatali que non a situation sur moi sans présenter ami bois qui n'a pas armée pour que assurer ta survie à la fin du mois, mais c'est plus par passion. Et ça les sous-souté vocation ya bateau, notamment dans mon pécarana que motangi si na école primaire par exemple. Et ça sous vocation ya bateau. T'es comme presque pékutu musala mora soni awa. La République démocratique du Congo, la situation est belée dans la vie des militaires, notamment aussi la retraite, la pension, la bango, ils ont géré comment? Est-ce que les bazo zoatang ou ba retraité et correspondre dans musala ou basala qui pour mboka oyo? Tant de questions qui méritent des réponses. Tous êtes capables de apporter une réponse ou anaté. Mais tous êtes capables ya kotambola pona okendo près ya bakonzi. Enfin que bango bameka correspondre, si pas correspondre, bazo ba responsabilité na bango na maboko pour qu'enfin sourire raison au moins na ba famille ya ba militaire ou ba sacrifier ba vie na bango pour la défense ya drapeau défense ya République démocratique du Congo où ezali mabele na biso nyonso moto na coin na e akoluka abunda comment est-ce que akoki ko défendre mabele o tolobaka ya bakoko. C'en est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous prochainement, mais entre-temps, restez branchés sur ma mission TV. Continuez à vous abonner et puis binonde bozo sala raison ou bisoto bimaka chaque jour na tongo pour travailler sans bino bisope tozana sans té. Donc restez connectés. Moi je vous retrouve pour une prochaine série. Ma mission TV, le miroir du monde.